ça corps à l'esprit le 8 mars c'est un normal na mesana kola ta pan comme na mesana kola ta pantalon comme jupe mais ça va tous les 8 mars pendant tout cas on a yazo mona donc ce qui est le fin du monde moi je suis à la discrétion à battre la quand même nous connaît avant le bas asa moi c'est mon cas à observer kalikambu avant à kota na kata likambu à observer azotala likambo eza ndeni na kotala lokolo na place ni na likambo oni ta mobile ma binia kei yo kokota na WhatsApp te on a profité na kota YouTube na ta émission on a tala na ba polémique ezo le kate kota na chambre tia na bolongo na se banda ko déclarer loba nzamba lola mobali na nga ye wana binia kei akei koluka mbongo ake musala ake coopération zamba lola nazo frapper l'aveuglement basi nyonso sata na telemisi na nzela oyo bazo servir mibali ya bato mama soki okoti d'expérience na kambo nazo yebiso okwakize su mobali na yo te bakisation na yo kanti yango kesala ke mobali batika via konamora bakisation na yo et ça pour tout le monde la porte aux autres la malade Bible le dit ça la mission ça omnipotent omniprésent omniscient a koki ko yeba likambo loba ni même na seconde na monde entier kolo asalito ine yoki mais diable a sa limité Vérité maquée c'est Niki, grâce et grâce. Vérité maquée c'est Bika ya compter la vérité. Uzeiki salou Vérité maquée c'est Tikana yebisa yo Niki. Oyebi mosala Merci beaucoup. N'a pas téléspectateurs, n'y sont pas téléspectatrices, n'y sont oyo bolingaka ya bino mama vérité maquée c'est la polyvalente et peu bomisana kolanda ngai na yebete babone tout ya vema ke TV vema production bomisana ko like bomisana ko sala ba partage ba mbote sikano bozali sur 5 continents en Amérique na Asie na Océanie na Afrique na Europe ba mbote belé na bino nyonso vraiment na sekipo na mema bino na motema na ngai. L'après-midi, lelo na yé liboso na bino lokola maman vérité maquée c'était ce qui na yé lokola maman vérité maquée c'est ce qui na yé na personnage lelo na yé lokola la sœur Niki maquée c'est na yé na personnalité ya la sœur Niki maquée c'est vraiment avant na banda message nanga na bosani te ko dédié mon papa mon conseil numéro 1 l'évangéliste Emmanuel Pedro Timothée le visionnaire de l'ONG Milupador vraiment bambote ebele pe na bosanité notre secrétaire de l'ONG Milupador la sœur Elisabeth Mwasingolo Mwasi Mayele Makasi vraiment bambote sika bozali na kati ya orphelinat na biso Milupador pe na bosanité pasteur Moniger pasteur na kati ya notre église altar des faux bambote ebele lelo na un message na nga balobi tozana mois de la femme na okende mbangu te boyebi ke maman vérité soki abandi la sœur Niki amataka kaka keya lelo pena tozokende malembe toyeba mwasi aza nani mwasi awuti wapi origine ya femme aza nani pe awuti wapi abandi wapi tozana mois de la femme nayebi ke bato ebele bayebi mois de la femme fona kende pa tailleur atongilanga liputa fona lata robe pane biso nyonso foto lata pane comme si ki bo mwasi na biso ebandaka le 8 mars comme si ki bo mwasi elobi kaka ke mwasi il faut alata liputa thème na biso pour partager lelo sur les femmes de distinction basi ya mayele to femme ya distinction mwasi ya mayele bamsusu balobi femme na mois de mars mobimba mutala ta pantalon te bon na yebi te to ko prouver na kati ya makomi na nzambe dans les écritures ce que prouver biso kaka ke na mois de mars moi ça na ta pantalon te moi ça za la campagne likambu to étonné na le 8 mars na leki na palanka mais na moni pane nde pane
misusu alati yango ya soutien ateka mwa bise mosusu asali yango bato koprouve dans les écritures soki bible ezoprouve biso vraiment réellement que mwasi na mois de mars alata pane to mwasi ya solo eza kaka soki atelemi na pane na mois de mars. Pour na pesa passage na biso bisika message na biso ebimeli na ko pesa liboso na ba critères avant que to comme appelle ba critères il faut tozonga na principe to kozonga na introduction mwasi auti wapi. Bible etalisi biso na Genèse mwasi auti na mopanzi ya mobali. Na yebi ke biso nyonso toyebi message wana mwasi abimi na repos ya mobali. Bible lobi zamba kelaki nyonso akeli banyama akeli bambisi akeli biloko nyonso na kati ya jardin de asali mobali. Mais zamba monaki ke Adam ntango azotala bikela biloko nyonso nzambe asali ezalaki mibale nzambe atali non il faut na luka oyo aza semblable na mutu oyo akokani na mutu na kela nde bisika wapi nkolo na bakalkili ya nzambe alalisaki mobali pongi nayebi koyebi message wana toza mpenza wana te nafongoli mwa parenthèse mokie mpo toyeba mwasi aza nani pe auti wapi loba amen. Nzambe analisi mobali pongi na kati ya pongi ya mobali Bible lobi na loboko na mopandi ya gauche nde nzambe azwaki mokuwa moko na kati ya mikuwa ya mobali wana bisika akreaki femme. Pendant que nkolo azwaki mokuwa wana na mopandi ya mobali azalaki na repos na pongi. Nzamba lalisi mobali profond sommeil tamba keli mwasi na sima kokela mwasi nzambe alamusi mobali na pongi alobi voici cette fois-ci obenga maka voici cette fois-ci banda tawana mwasi azanani pe conteste mwasi azwaki liberté ya kozala mwasi azwa accès ya ko régner ya kozala na kati ya jardin d'Eden. Mwasi abimi na repos ya mobali. Prévane. Soki na bavina fongola makambo mususu o etali bo mama na zapenza wana te. Eza parenthèse auto fongoli pour to meka ko expliquer bien mwasi la femme. Mobali azalaki na repos. Mwasi akelami. Bible lobi na biso l'autorité. Nzamba tia autorité et pa ya mobali. Batata baza na autorité mais nzamba tie domination et pas ina ba mama loba amen. Mwasi aza na domination aza na pouvoir à séduire aza na pouvoir ko loba likambo muta yoki aza na pouvoir soka lobi boye mais mobali aza na autorité. Lelo basi bele ba bosa na kelo wana basi bazwa place ya mibali mwasi azwa autorité na moni bele na mois de mars. Avant le 8 mars, maman belé ba quoi ici, ba s'imposer et pas une batata ba béni autorité que le 8 mars c'est ce qui n'a lati pante na côté blonga liba. Le 8 mars c'est ce qui n'a lati pante ngana yo pe na système na mbeto eza souté. Le 8 mars c'est ce que sombe lingate na ko préférer que ne ko luka ba manga de dej. Asi autorité. Mais moi ça peut y poser pouvoir. Aïe, le bonsoir mobile, chérie, le 8 mars au lobby. Pour ça, ma maman me soucie pas, ça corps à l'esprit, le 8 mars, c'est un normal. Na mesa na kolata pantalon, na mesa na kolata pantalon, comme jeep. Mais ça, va toujours le 8 mars, si pendant tout cas, on a yazo mona lobby, ce qui est le fin du monde. Chérie lobby, le 8 mars, ça t'a l'écoute à 2500 on se voit, papa. Au mettez-moi pour flatter, papa. Mais basi bazwa autorité bazwa ki autorité na mois de mars ou le 8 mars misusu basana bakanda ti le lono mibali na bango pona le 8 mars Bible lobi na ngaboy mobali akelaki pour la gloire ya Nzambe. L'homme a été créé pour la gloire de Dieu, mais la femme a été créée pour la gloire de son mari. Moi c'est akelanga pour la gloire ya mobali. Na pouvoir la parole de Dieu. Bref, nous sommes na baso ya kala. Bazalaka ko benga bibali na bango ba Seigneur.
mobali na bande kokende na sacrifice abande kokende na holocauste kosacrifie azali kokota na temple mwasi abande kotanga bate na temps wana mwasi azali kotanga bande na kati ya ndako na ye mwasi azalaki wana kati ya libala na ye azalaki wana seigneur mpo na ye ezalaki mobali na ye bazali kopratike oyo nyonso elobaka kala na ntango ya Moïse. Mwasi azalaki wana kose soumettre na baordre ya mobali na ye. Mwasi azalaki wana na place na ye oyo Bible elobi ke la femme azala soumise na mobali na ye. Lelo koma na contradiction. Mwasi perdra place na ye. Mwasi abosana origine na ye aza nani? Mwasi abosana rôle na ye mwasi aza nani? Bible elobi mobali ntango balalisaki epongi babendaki bazwaki mokuwa nde bisika akelamaka. Mobali aza na infirmité loba amen. Mobali aza incomplet aza ya kokoka te. Prévenez Bible ebengi mwasi être semblable. Oza wana po soutenir mobali na yo. Oza wana po ozala aide. Moto oyo babengi être semblable. C'est kaso soutenir moto aza l'infirmité. Mobali atambolaka malamu te. Azotambola na boite po mopandi wana eza ya kofongwama. Mwasi oza wana mpona kokomble bavide na vie ya mobali. Mwasi oza wana po ende mobali na yo. Soki tolobeli mwasi na kati ya libala eza na barole pele mwasi okojoue na ndako ya libala. Oza wana po sunga mobali na bakonseil ya malamu. Esika moko te Bible elobi na biso un homme sage bâtit sa maison. Mwasi mayele natongaka ndaku na ye na kati na libala na ye. Mwasi mayele natongaka ndaku. Net exemple autorité kopesa biso na Matthieu chapitre 25 sur les 5 femmes vierges o bazalaki sage. Bazalaki passion, bazalaki na révélation. Bazalaki passion, bazalaki na vision. Ayebi ke po ndaku na nge kufa te. Bible elobi mwasi azoba renversaka ndaku na ye na propre main na ye na maboko na ye moka pandi ndaku na ye. Mwasi mayele aza wana conseil na koyebisa mobali eloko nini na kosala mpo mobali na nga aza na nzela droit eloko nini na kosala mpo mobali na nga mobali okoyela yo likambo chéri nga nde nauti mosala kuna vraiment ah non bakolegi na ngai te makambo eleki boya vraiment décision nazwi nakolobisa bango lisumu te noso nakeka mosala femme est censée ntango azwi message wana bango balakisa nini papa d'ailleurs moto na moto auti na vie na ye donc tika non mama oza wana faut pesaka litoye pa papa oyoki mwasi mayele aza mwasi oyo aza na Saint-Esprit. Mwasi oyo aza na Saint-Esprit ebi kodiscerner le bien et le mal. Ce n'est pas dit que bon mobali na yo na memeli yo message lokola euti na monoko ya mobali nyonso ye azaka na raison. Discerner, contrôler bien ntango azoyebisa opesa litoyi ezala sensible. Soki oza femme sage ocomprendre non chéri koto oyo kosaki mabe te moninga soki arépondaki boye papa yo kolobaki mabe mbala nsima koloba boye to kobebisa motema moninga te chéri boza bandeko boza bana nzambe soki okei bobosana bobongisa bozonga na bomoko. Mama na ngani eza bantuka na yini ye bandeko na ya solo te chéri famille kutu famille totikalaka nga na yo na non. Tango moni na belle famille na yo so simba te na mobali na yo. Conseil nini yo mwasi ya mayelo pesaka. Conseil nini mwasa mayelo pesaka. Mwaso ya bili na repo ya mobali. Mwaso Bible bengi femme à distinction. Mwaso Bible bengi la femme sage. Mwaso Bible bengi mwasa ba capacité. Moi, c'est quand tu as la potentialité.
prière. Moi si azawana pas nzulu qui sa genou. Tant nous sommes dans le système de généalogie. Est-ce qu'on peut dire que Nzambe pour na mobile na yo? Oyebika kwa kize mobile na yo. Oyebika ko condamner que mobile na ngatambola kamabe. Mobile na ngaza mobulu. Mobile na ngakutu. Mobile na ngabela basanga mingi. Nini so sala pour gagner âme ya mobile na yo? Moi ça m'a yé le temps mobile a bimia kei. Mobile soka bimia kei yake koluka. Abeta ba calcul te na ndako. Kende na kebo fona so mi 7. Nde na kebo fona so 4. Moi si na so tire attention moi si moko yebango ba mbwa Satan ba sa partout si abibisa ba tele misa ba nzela. Basi moko ba so telenga na ko détruire ba foyer ba. Ba sa wana ba so telenga na ba nzela pona ko bebisa ba couple ba. Yoka bamona minoko mobala moto azalaka te. Yoka bamona monoko mobala biso nyonso. Ma sœur, ma bien-aimée, rôle ni no jouer na ndako no pona mobala sur le plan spirituel. Na yena yebi selo moko. Na peso ma yele moko a defoyer bien moté. Au moniteur mobile no bimia kei. Yo kokota na WhatsApp te. On a profité na kota YouTube na ta émission. On a tala na ba polémique sur le kate kota na chambre. Tia ma bolongo na se. Banda ko déclarer loba Nzamba lola mobali na nga ye wana binya kei akei koluka mbongo ake musala ake coopération Nzamba lola nazo frapper na aveuglement basi nyonso sata na telemisi na nzela oyo bazo séduire mibali ya bato oyo bazo détruire ba foyer ya bato oyo bazo bebisa ba couple ya bato bamona mobali na ngati nazo zindise na makila na Yesu nazo zwa motema mobali na nga kolopesa nga motema mobali na nga yawe pendant que zo sala bongo zwa ta semble na etendance loba mobali na nga yeyo mobali oyo aza yanga nakokabole na basi mibale te bible elobi nzombeto ya moria libala eza mpona mibali mibale te eza mpona basi mibale te mbeto na ngai ye wana ekeluka mbongo eza mbeto benisi asali te aza yanga Seigneur pesanga motema mobali nanga mama soki okoti l'expérience ya makambo oyo nazoyebiso okwakize su mobali na yo te Bakisation na yo kanti yango ke sa te mobali no tika via ko namora. Bakisation na yo eza ko tout moko ba porte ozo fongola malamu. Ozo livrer bien pas diable. Bible lobi Nzambe na biso asa omnipotent, omniprésent, omniscient. Akoki ko yeba likambo loba mi même na seconde na monde entier ko la salito ide yoti. Mais diable a limité. Quand est ce diable yeba makambo na biso? Tant que ce yeba qui te yomo keka na kati ba camarades a défoquer quoi kiser na famille na yo mama na okokate mobile kindumbeleki o ezote pas ange à ténèbres les carapos sur les formations ayeba kuna ni les olekao ayoki kaka lobi mobile ne OK a koti pe wana tant que ça me kaka me comme vie a combien mon voisin ba kei à mon temps sous ça yeba ki camarade ba kei yo moko za porte au fond les portes pour mobile na yo ma sœur maman eza le 8 mars cité maman eza ka liputa te maman eza pesa ba caractère ya malamu binisa modèle ya malamu ezo talisa ke outi na mopandi ya mobile maman na papa toza un maman outi esika musuta bimi na kati ya mopandi ya mobile na aza moko ya parti eteni ya nzoto ya mobile abimi na repos ya mobile soki nalobi nalobi ya likambo etali repos nalande mokomosusu na émission na biso ya libala bosembo bazopose bamama baquestion balobi mama na papa na alamuka liboso bamosusu te papa kenda mosala 4 heures soko 4 heures wana na olamuka nde nini papa mutalamuka ne liboso me nakoye biso mama alamuka liboso otango tata alalaki
pongi alamuka ki akuti déjà maman za tango zamba keli mwasi papa zalaki na repos na pongi tango la BBC na profond sommeil atali bobi voici cette fois-ci maman quel que soit papa qui est dans la salle à 3 heures c'est que maman faut l'enca 2 heures maman tika la nambe tout est si on a bien fait une parenthèse papa na maman tant to utara na mbeka na maman ba ki tumba mbeka papa ki otumba maman mbeka na tele malboso na yebite so yotika tata tele malboso maman ta tele malboso maman ta ko tele makei abongisi aya soigner papa pa ko zo tam so courage wana après tele mi papa da uti ko sacrifier a uti ko tumba mbeka akoki ko lembalali maman a télé makaliboso papa qui est dans musala 3 heures maman okola makaliboso c'est que so obligé pour 2 heures du matin obongisi li papa maya kosokola obongisi papa tant so papa me mara moi biloko ne akolia na repos na musala kuna na midi akotia mo na voiture obongisi nyonso papa obimisi papa na porte bye papa OK on continue pongi ata 6 heures pongi katano la moke bato ça makamusu maman yeba rôle na yo rôle la maman eza le 8 mars cité rôle la maman eza yeba origine na yo o uti wapi o bimeli wapi zala mwasa mayele maman yeba ko bomela mobali no moto eso yinisa mobali na yo même na famille na yeba ko mobali ba yina ya cause na yo mwana batu abili na famille batu depuis kabala yo mobali akoma programme kini na famille na ye maman rôle na yo oye ko kabola mobali ba na famille na ye maman rôle na yo mobali akoma rankine na quartier likolo na yo o bébé ba relation mais entre temps na seyo ke na ko soigner nzamba ça contre la comportement na makasi ce qui a pesi biso exemple moko na Bible ka sa passage na lobi ka notre côté ata na passage te mais to kotanga même la conclusion to yeba o tozoloba na kati ya Bible ekomami wapi nini nzamba lingi pona biso ba mama mwasi moko na kati ya Bible kombo ezalaki Abigail mwasi Nabal tout ça pendant la carte histoire on a mis un exemple au topo qui passe tout qui kosaela Bible no bien jour Nabal tout on a dit l'histoire to yeba que nini David a sala qui pona vie à Nabal ti a pour protéger ba biloko à Nabal un jour David a fait un serviteur na ye ayoki nzala azo lukelo pa kolia ayipsi ba serviteur na ye ko kende pa Nabal boye bisaye ngai David atindi apesa ngai loko po toza na nzala toza na loko akolia histoire ngo na zoloba awa ba pesi caractère ya mwasi na ye Abigail balobi Nabal azalaki méchant azalaki mobali moko très colérique mwasi Abigail azalaki mwasi moko douce azalaki na ba caractère malamu pe Bible souligner azalaki belle de figure Nabal a été serviteur à David. Alobi a moyen de David a nani donc a bouté David n'a pas ça a été. Ba serviteur bazoni a yebisi David. David alobi a bon sani ke ngako tuna sauva ba biloko mais pour ça na nyoso na David na joie rôle makasi. Réponse à pesa na David ya mo ya bon sani ke ka bon sani ke David na za mukonti. Ça va. Nga nazo kende kuna na koboma bibwele na enyoso na koboma liwa ezokota lelo na ndako na Nabal. Serviteur moko yoka keima na ndako na Nabal ayebisi Abigail. Abani ko telisa Abigail tamakabu roi David asala pona biso mes chefs mokondi ta la réponse à pesi David siko tala makabu David décision David a suivi. Abigail femme sage. Akeli biloko nini David asengaki Abigail akangisi biloko ayebisi ba serviteur pour la danga aboyi même koyebisa mobali ne Nabal a saleli discrétion. Moi s'il faut avoir la discrétion, moi s'il faut zana mutema munene oza na discrétion. Abigail a
mbangu akutani pena akomi na nzela akute pena armée bomba David bazo kende po assassiner ba bomanda kuna bango kuna na musika ta unabala Abigail akomi pemena David afukami alobi maître limbisa eza faute ya mobali nanga te eza de faute nanga amilatisi faute nyonso epa na ye moko mwasi mayele femme sage Abigail mbala moko motema David elembi bazwi biloko wana David azongi Bible elobi eleki batan Nabal akufi David atali mwasi ya Nabal aza mwasi mayele aza na ba qualité aza na ba potentialité aza mwasi moko pe aza belle na figure David aye kobala ye a trouvé grâce a trouvé faveur à cause de la bonne manière, de la bon comportement. Le légéré à ma langue, ça les a trouvé grâce, a trouvé faveur. A comme moi si à roi, maman yeba ko bomela mobile no ba moto. Ata mon monikia te boma moto wana. Moi si mi tient la place na yo, moi chose à être semblable. Totangi na ma commune en Zambé, dans le livre il y a Proverbe, toujours qu'il y a vers la fin plutôt, pour te chiter. Proverbe chapitre 31, verset 10. Natangi ma commune en Zambé na kombo na Yesu. Qui peut trouver une femme sage, femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que la perle. Qui peut trouver? Moi, si Amayele, la femme vertueuse, moi, sa coca, moi, si a ma qualité, moi, si a sans défaut, Bible lobby, n'a koki ko trouver. La femme vertueuse, moi, si beaucoup rare. Père les hommes mayaka on attend bakalba maman na biso na Bible ba mandai kolata mayaka cher et loko nyonso ezaki na valeur makasi na Bible ba ndai ko déterminer ko détailler abo ndeto yoka parfait en art au mari de Magdala même qui pas Jésus sopa qui makolo Yesu parfait en art ezaki cher makasi ko sombela ko pambo ebele lelo ndenge Bible lobi père lo neza ba mayaka wana cher makasi ya valeur. Si la Bible a une valeur makasi, moi sur une distinction. Asa moi si mon rare. Asa moi si mon commence à la qualité, on coûte si cagnon sauté. Moi sur la discrétion à battre la quand même nous connaît avant le bas. Asa moi si mon cas à observer kali kambu avant à côté na kata ni kambu à observer. Azotala likambo ezande ni na mutalo kolona na place ni na likambo basi na kala na Bible était même la génération la koko na biso moi c'est ça qui na libala il faut ka vanda bota kabana mama zakara wana kwa lamba mama za wana ka paso kola bilamba yazo s'occuper kaka makamwanda mais grâce à Dieu. Moi, si Azawana n'a pas capacité, nyonso ya kopsala, nyonso asala. Les longs passent à journaliste et tout le monde a baroka. Moi, c'est comme ça. Moi, si même coup de kotanga, car la base est privé, moi, ça peut kotanga te. Kotanga ezaki pour la mibali, pour la maman te. Mais les longs moi, ça, c'est la liberté, ya kosala, nyonso, où est agréable, ya kosepeli sabatu. Maman bima na ba futilité. Maman zonga na rôle na yo. Na bandel même 10 fois pour répéter. Maman outi na répond mobile. Osa être semblable ya mobile. Soki na mobile te lelo lobio ko bala. Osa être semblable ya mobile. Osa wana pour soutenir mobile. Nzamba tie apesi biso nyonso makasi pour te soutenir wa za faible. Mobile ya bali na ntaza na infirmité azotambola neka boye boye. Soko lingo ba tambola ta na ndako ya célibataire moko. Omona makasa banalela ikwanga bana jour wana tena moka on va na kiti.
Mbetu kutu ba grâce comme salita qui parata kene kope azongi. Kolamba kutu tam so baka kokota maleba na balabala so madeso so makwanga lié à son infirmité. Moi si soko yo ko combler ba vie wana. Mobala zaki ba vie ya kumela mela masanga na baba moi si tango ye ko kanga trop wana. Beaucoup mi ko fandela na ndako. Basi mon Christo. Moi si moi ensemble. Moi si l'épouse du Christ. Moi si église ensemble. Tout s'est préparé. Si tu as un livre, on a Proverbe 31, tu as 10. Bible lobby, moi si femme vertueuse, à ça la que c'est moi ya mobali na ye. Mon thème ya mobali na ye ça la ka ya ko sepela. Moi si que je rôle na biso, tout ça là, le meilleur na mabala na biso. Ce qui te sali le meilleur, to kangi ba trunions. Na domaine ya ko entretenir mobile malam, aux prières, au sangisi, au kwa kize sous mobile na yote, ke wa bimaki libanda, o mibali eza ndenge na bango, o mibali batonda rate, soki kangi ba truana nyos, akoki na yeko ate, mwasi na ngazaka mwasi na kuna fait prière ezo benda. Obéissance na yo ezo benda ye. Et l'obéissance ya malamu ezo benda ye. Caractère no ya bien ezo benda ye. Vraiment Nzambe ya lola apambola biso nyonso. Nzambe ya lola apambola biso nyonso. Na yebi ke na lobi ebele ata liloba moko ekoko simba motema na yo yebake nga nazwi part na nga yango na nyonso mama vérité alobi part na nga yango na lobi na bino na lobi pe na nga makambo nyonso na lobi concerné bino concerné pe nga conseil yango eza ya bandeko na nga eza pe ya ngai moko tobongisa po lobi tosala le meilleur na kati ya bafoyer na biso na kati ya bacouple na biso. Tété Thérésia, la maman de princesse Vanny, lobi poto sala le meilleur. Mamine Donga la TV, la reine Zinga TV, Martine Tambo de Paris, la reine mère Christine Yoa, de papa Godefroy Mobala Pembe, poto sala le meilleur. Notre directrice, Nakatia ONG Milipador, notre directrice Elisabeth da Silva Asimbo. Mwasi Ngolu, Mwasi Mayele, Elisabeth da Silva Asimbo, directrice Nabiso Nakati ya orphelinat Milipador, Nakati ya ONG Milipador, vraiment tobongisa polobito sala les meilleurs. Wana soki to salango mekanan essayez dans le conseil ya maman vérité soki to pratiquer yango. Papa na biso no ba ke tonga biso na bazela vraiment moi sinanga vraiment en tout cas 10 sur 10 vraiment bomele moto na famille na ye na yebi ke ba belle famille mingi balinga biso te eza na nature eza likambo sikate ba moni sote ba kolinga yo biso ba kolinga biso ba kolinga yo te mais yo linga ba mokaka bomela mobile no moto na yebi ke biso tozaka mingi basi c'est mec qui a sali ya mbriye yo oyebisi mobali motema pe bébé ala yini ndeko na ye na lobi na bino na lobi pe na nga makambo suto sukisa yango biso na biso aza semeki na yo affronter ye semeki na nga problème nini ali kamni zebi na misusu pe lingi yo kata lingi yo te tika distance mukoleza na kolingo kaka kopesi pe rapport na ndeko na ye te soko le bon commissaire rapport na ndeko na ye quand ndeko no ko benga tu na ye epelisa su moto donc bomela mobali no moto na famille na ye bomela mobali no moto na ba camarades na ye bomela mobali no moto na famille na yo mabe ya ndako no ko beta apeli solo na famille na yo te kwa kizane wana okala ba mama ba yebisaki biso
mobali non sera sali mabe ke fondé na famille na ye mobali pe moi si sera sali mabe ya fondé na famille na biso bon ça n'a pas d'importance funda na mabolongo vandisa na butu papa likambo boy so moni zo simba te tika temps yo continue ko prier nzambe. Ça va, merci beaucoup na moi na komi na ngai suka ya moi ezalaki conseil na ngai ezalaki exhortation na ngai esenga bito bimisata passage mokie totanga na kati ya makomi ya nzambe bato bozwi passage wana na passage totangi na proverbe chapitre 31 verset 10 okotanga ti esuki na verset 31 vraiment ekosunga biso makasi tika nzambe alola apambola bino apambola biso nyonso na oloba suni na lobika feliz mês do mars molière joyeuse fête il y a mois de mars mois de la femme ndenge tolobaka kaka donc babote na biso nyonso vraiment bana nzambe nyonso partout bozali na sima caméra atomic vision Junior Mukabala image de longtemps Zambalola apambola bino bye.